Na ebisi bango na biboya ba histoire na Sami Badi Banga. Leo ba monde ba repêcher Sami Badi Banga te. C'est son ami privé. Oh ba sala kana ba kope uta kala Sami Badi Banga kena ko sola $100,000. Oh ba somba Bercy wale pas Kabila. Plus de combien de millions qui chassent à Mobimba et Zali à la marché central. Mais un président de la République qui est corrompu, a bengi ministre de l'Intérieur, bakay bakutani na Ngobila, qui nous a qui bamba de kolabisa banunu, batabanunu ba qui peut la réunion na consultation, ba sengi ke ba sambisa ye, un assassin, bilo bozo soye, boche na place pour tuer encore le peuple congolais et ba yokali ba romisa to bakangi zandu. Et Denis Sassou les Kalaboutou pour la recours sa peuple que Bokanga Zandouté. Toi qui es rwandaise au la passe la congolaise. Sous Moko et Loko, oh, poto bimasiko to bengala bango bien. Mais peuple congolais vandi na ba pimelio kwanga, ba pimelio foufou, aux c'est la Martin Fayulu ya. Terre aux amayelete. Qu'est-ce que Martin Fayulu n'a pas dit? Bazo futa batute. Zandoupé ngola bakangi donc balingi ba komisa biso, ba kuluna, ba delinquant, ba vagabond ya bango bazali. Denis Akei Rwanda a biso plus de 400 bana tia bango la Congo central. Oh batangaka pona lobby ba ko konzali susu ba congolais. Sikoyo yo congolais. Tango zo yo kabiloko wana eloko nyine zo sala ka yo tango yo lalaka. La fin de toute chose est arrivée. Sombele suka bisanga ekomi balinga te babaluka basala nini Félix doit quitter Kabila doit quitter et système Kabila ezolongola mboka la biso. Bonne année na biso nyonso. Po esali mo mikolo belé. Merci la mutabito feta kité nzamba pambola o. Et ça biso moi mikolo belé to lexi 2020 na pasi nango na minyoko lango na kufa lango na fabrication ya coronavirus. Oyo baza ko bala biso COVID-19 ezali date o bango moko basala yango po baye ba ko publier yango. Mais lokola nzambe azali bolingo, azali nzambe ya mawa. Kalate bozo mona makambo eko salama. Yango biso tozoyaka koyebisa bango ete ngonga ebelemi na ba enfants rebelles va se repentir. Pamba te ceux qui va se repentir te Arche de l'Alliance et kolongo liboso na bango te. Bakotambola kaka kati na mobeko te komema bango na kufa parce que c'est la parole de Dieu. Mais moto oyo akozonge pa ya Nzambe akosala selon Nzambe akolongola Arche de l'Alliance. Akokote na kati ya Jérusalem. Bako se souvenir lisusu na Arche de l'Alliance te. Pourquoi Nzambe alingi koya ko pambola ba oya ye? Ba oya bako yoka ye bako sala selon volonté na ye. Congo ezali mboka nyelaka. Tozingami na bibale bipai na bipai. Congo soko tali marche nango, otali marche bana Israël oko comprendre ko zali moto opambwama. Soko tanga ka Biblia malamu okoyoba ke ekolo na yo zali mboka nelaka. Yango la zongi sela ka batu na lobi, auteur Folfano a été inspiré de Dieu. Pona koloba ke Afrique ezali la forme ya revolver dont les gâchettes se trouvent au Zaïre à l'époque alobaki ya Congo, Mobutu alobi la Zaïre na ye bazongi sela biso la Congo. Ndekolanga gâchette yango nde toyoko beta yango sikoyo. Ta ekoki poto beta sikoyo gâchette. Alors peuple congolais kokota la kati ya distraction te. To lobi na Félix elolenge so tokokai kolobala ye, to expliquer ye bande ko baike babengi biso maman seye bozala brutalité bolobaka bongo te botalela ye peut-être akobongisa mais toyoki malamu po ete bango moko bamoni ete Félix akoki kobongisa te. Bango moko totikelaki bango tant tolobi problème ezali te balobi bayebi ye azalaka na limete akoli na limete pare na ye Mobutu amemi na poto patati patata machin tolobi bo totala bango na biloko le bango bazo sala. Mais biso to bandai koyebisa bango kaka parce que toyebi vérité tolobi lokola bino botamboli na ye bilo moko nde bokokufa soni.
Et aujourd'hui, tu comme qu'on soit appel, il y a le lengue la lolenge, batu balobi ka okokate. Mais batu nyonso mutako sabinote, bazalaka la berger la bango. Eza na troupeau mon côté bazanga berger. Eza na troupeau mon côté batambola keloko na yebisaka yango batu partout dans le monde. Et lelo ba komi koyoke la biso, po to yebisaki bango boye. To sala maponami ya césarienne. Personne n'a koka kondima ke maponami wana salama na lolenge salama. Et puis pendant qu'on prouve que ça est loko oh ya passe pe ya libération, vous la ebete ndeka ko sakalate. Totambola tous les 24 communes ko kele kotala partout là bas centre bazo pour la carte Martin Fayulu Madidi. Na est place ba pesa ki bango Ebola ba tia bango moko ba mi voter président la bango. Ce qui est incroyable loko esalamate. Mais na kati ya pasi Kabila Kagame occidentaux balobi bakonzaka Congo baliaka minéraux ya Congo po banyokolaka peuple congolais bango bayaka biloko ezobima na Congo o Congo moko aza matière première bayaka kotekela encore plus cher po peuple ala souffrir balobi esengeli Kabila hotelema liboso biso to guide yo po batu wana bakufa mais kopesa Fayulu te kopesa Shadari te kele kopesa Félix po nani batanga Félix bayebi ke Félix atangi te diplôme ya Félix Alokuta bakosaka histoire te bakoselaka mpe ngonga makambo te tofingaka ye te tolobaka nde bosolo po bosolo nde esikolaka motu atangi akozala na réflexion motu atangi akokanisa take bitumba oyo ntango ngala asala campagne ya $1 eloko epesaka nga mpasi na banda ekoyebisa bato botala bizeli ya Félix aprouve kazomeka pouvoir bato banda ekoyokelanga te lelo bayokelinga namona ye mabe comment baninga nyonso bakela Genève ya tikali totikali kosala campagne ya $1 lokola tozali na kati ya lamuka tosali campagne totunye mes présidents jusqu'au preuve du contrôle qui était nayebisi bato kele luba yazomona parti ya UDPS lokola eza munene aza mpe kopese munene na ye mpo azokende deja kokopere na Kabila bato bayokayenga te nayebisi bango na biboyo ba histoire nena Sami Badibanga leo bamonde ba repêcher Sami Badibanga te c'est son ami privé oh basalaka na ye bakope uta kalakala Sami Badibanga kena kozwela ye $100,000 oh basomba Bercy wale pa Kabila Sami Badibanga na ye bafunda papa Efe Tshisekedi epa ya Kabila pour la makama kojo donc azali mutu moko élément à craindre jour toye kotelema na enseignement nayebisi bato Félix akoya mutasuka bato babi ozoloba bango mpo oza na problème nengabi te azomeka deja makambo oyo ayebi mais tellement biso tomonaka mpenza kaka makambo ekoma yo na misu boye ayaka mpe mutasuka aclotire mpe mutasuka mais soki botali na badiscours na bango wana soki bozalaka bokomonaka président Eli soutenait son frère Félix parce qu'il parlait que de bien de lui azalaki na motema mabe na ye te ayeba que j'ai travaillé avec son père toza na ye toza même église tozotambola elongo mais na kati ya Félix ezalaki bongo te na kati ya Félix ezalaki na kati na trahison et puis la pasteur na bango nalobaka ke bapasteur wana ntango châtiment ekoya po eza maloba langa te eza ya nzambe dia akobeta bango nyonso fimbo parce que okoki kokele kotia maboko te bisika mbeba ezali soko oza mosala nzambe ya solo fo dia révélé yo c'est tu encore Congo yango na eloko ya liboso fo baeglise ekangama na République démocratique du Congo faut recyclage ya bapasteur nyonso bazali awa sauf ya ndambu mais la plupart baza bato ya lokuta bazali koya na mission moko catholique ya kalango bamissionnaire bakotala mboka oyo baya tubela ngala kolimbisa masumu na yo tangu yo zo tubela c'est comme ça que ba mama qui mpafita baboma bango faut boye baka histoire ba guerre la biso bakufa bongo kaka ba traître congolais bazokele ko trahir ba guerrier na bango po baboma bango parce que ba missionnaire bazalaki po ba éliminer force nyonso ezali ya ba africain bayeli biso évangile ya Nzambe bayebi ke moto moyindo ko adapter si facilement na crainte de l'Éternel oke bango bayaki na mission ke boye bisaka bango tala biso to bomaka boye tala biso to salaka boye tala biso to salaka bango moni richesse la biso nyonso bango bagela ko tsango la misé biloko bango bamonaka ko kindoki oke ezalaka force ya ancêtre na biso ezalaka beauté na biso tozo bo continuer se topesa bango mais to biso bango to si to récupérer yango parce que jour pour jour 100 ans ebelemi
prophétie envoyée de Dieu, Fumukimbangu et Sengele la Tanzoto. Parce que tant que les gens ont vu les miracles qu'il a fait. On a prouvé que c'est envoyé de Dieu pour aller au Congo, à Salamakawamine, les pauvres africains, Nyoso, Bazo Bokonzi la Bango. Tozalaki la taille solo. Nata koyebisa peuple congolais. Que peuple congolais tellement. Nata conscientisation. Nata oya éveil à conscience. Tobanda ko tambola, tozo solo la tata mokonza mboka, tozali koyebisa yepe posa la biso pembe na ye, président Eli Martin Fayulu azo ka peuple na ye e na banzi boyebi ete mwa liboke ya batu ya mayele esi ebimi. O ezali ete liboke walanda komema biso sikoyo na etumba. Yango na ye koyebisa congolais ete tozali su na ta koseka te. Monguna satana na ta oyo nde akomaka pe makasi. Na ta o lipamboli na yo ekomi okomona guerre moko ekoyela yo okokomprendre te kozongi so si meza lokola mwasi soki aza na zemi mwa ezalaka malamu demo me soki akomi pembeni ya kobota akomi komona lokola motema mbangu abota kaka kosenga ta médecin provoqué nga la bota komona lokola ke alembi. Pour la fin de toute chose ezalaka letumba ya makasi ndenge pasteur auti koloba. Alors, pasteur auti kolobele komoko ya motuya, au jour na yaka la kuta quand même na retard, na asi bandeko bamona kinga la lataki Congo, pour la lataka ngo le souté. Na lataki yango pourquoi? Tango président bengaki biso, to komaki kuna, to sololi, makamba lobaki, to silisali, to seki, to lobi bon, tango zifweni. To lobi to koyeba bilembo, na équipe la biso Congo nege ke voyage. To koyeba ke, tokomi na temps ya libération na makambo eko salama na yebisi ndeko jideka sombelanga eloko ala zolata ponga na tambolaka mingi na molimo na saka kombala nga nzoto te président mingi na yebisa ke bakala molimo po tozo tambola na molimo la nzoto mwaso banda ko guider Congo na yebisa ka batu juna yebisa ke to sito kangiye azaki la victoire c'était une femme forte to banda ko kela nzambe pe to kangiye la victoire to yebisa bango force na bango esili babanda ko nzimate. Tu as interpellé qui conscience à Bemba. Tu as dit malgré accepter qu'il est inacceptable, mais tu as fait quand même quelque chose. Il y a causé un Congolais. Abunda pour l'ambokalae. Tu as défendu qui est dans le Mopelanzoto, mais tu as comprendre que ba changeaka nyoka loposote, un serpent ancien. Satan. Mais tu as dit ça qui bango. Tango kokoka. Bino nyo se faux peuple congolais mon abino. To banda ko ebisa bango bato mabena basilité okokamwa ta musunde kwa yaka chaque jour tongo menzo kande pe batina ka epion mais nazo ebisa yo soko zo ya place biso ozali oza pion mon frère comment on a passé ndaka kutu yo moko komi loboko yebate qui savait que menda ko ka loba makambo pa panza inyo sacré personne IDPS bataille confiance na mende c'est mende qui a tué inyo sacré pour la ko bimisa vérité la bango menda lobi non respecter autorité morale. Biso toye a na volonté autorité morale la biso. Mais ndenge toye a wa tozali kaka na kati ya FCC de nani PPRD mais toye a wa po ezali union sacrée bobengi biso. Ambo Félix Asutuki. Bango nyoso na IDPS basutuki. Ba miyiba bakene kolia ba pomme basutuki. Bakasa ba opesa ba mituka. Ba komi bango moko kolela siko gâteau. Okozwango wa peuple a vigilant. Martin Fayulu alobaka eloko moko nazali ngomba oyo koningana aisa bangala koningala te batu bayoka kiete ndeko langa les chiffres et des lettres de la Bible parlent. Martin Fayulu azaki numéro 4 c'est la parole de Dieu. Dieu il est 4 en personne, c'est l'accomplissement de la parole. Martin Fayulu azaki liloba ya Nzambe Nzambe atindaki ye po ayoki kolela ya bana na ye atali ke ngonge belemi ba congolais basala minéraux na bango il faut nazwa muto ya batu bayebite qui connaissait Martin Fayulu Madidi et bele bayebaki Martin Fayulu Madidi tata zakila IDPS atambola kila papa Tshisekedi amulu bele bayebaki ete nani ayebaki bakamna salaki biso ba misuto okai ka Fayulu ta kufali azo bwaka ye to yebaki ete mais nzam na SID ya mukie eza image de Dieu Fayulu azuli lelo ya munene président mazaki la SID ya mukie ta bimi président de la République. Donc Dieu alingaka lobanine na kei kozwa eloko ya pamba
Mais na katina il avait quelque chose. Et là qu'on a siko la Congo. Mais les mêmes Congolais au bazar sofa pouvoir, balobi to teka Joseph Azan de Kolabiso pour aller kobonga. Ta vision à Joseph il faut bongisa bilo bagumba melaye. Parce qu'il est Joseph, il est la parole de Dieu, il est envoyé de Dieu, il faut accomplissement ba songe na yesa nini. Et kokisama ata bote ki ye bokoboma ete. Ata boteki ye bokoboma ye bamemi ye pa bapape bamemi ye bipai biso me Fayulu soka zongi biso toyebi se président soko meki soko kei peuple oyo nga bandoko yebiseka tu perdras par ta propre faute l'héritage que Dieu t'a donné. Nazali kasola pousse le président tu perdras par ta propre faute l'héritage que Dieu t'a donné. Jour tozoya koyamba yo c'est l'incarnation de Fumukimboko kote langa po zongi suswa polo bake toi tu es le président. To bâtir SID la Est, yazaki au couranté. To labi il faut to élargir SID. To bandi ko yebisa batu la biso ke SID ya munene parce que to moni ba foturo bango bazo comprendre que nzambe nde muto osala makambo. Et hélas, il est sorti président Nathan réel au batu bayeba kité. Vérité désir de gogo okoyate. Banda kolanga nyonso tozo sala tozu biloko nyonso o permettre biso le auto bunda. Nanzambe apesi biso permission. Pourquoi? Tobunda la vérité désir n'était. On a accepté à Kolobake Nzambe à Sala. Nzambe a solo solo pour qui Fayulu fait quelque chose. Ba moni biso ba bololé. Toza la biloko nyonso permettre biso le sala soulèvement populaire. Ba nyoko la peuple bongote. Ba nyoko la kamuto lingi bongote. Ba yibi biso maponami, to va na biso kimia, to sala tid musu akotala ni to ko sala poto récupérer le to sala mais ba to mona biso lo ka bazoba. Ba yiba kinwa boza bazte. To yebini tozo sala pele étape lango 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 to kokaki te to brûler l'étape to kokoma banzambe te Chilombo abandi ko détruire biso malembe tozo lekisa batu mabe o Chilombo osala peuple congolais abandi ko détruire biso malembe pe suka to ko comprendre que histoire banda Kabila yango ka ezoya Maman Sifa bota bangote, Maman Martha bota Félix était. Donc finalement beaucoup ezoya kala bato mabe po ba comme ça ba konti ba ba la nationalité douteuse. Donc c'est tout un processus sans problème. Troisième 63 et pas un troisième naïe. Maman Martha ba la bota la hernie. Tala Congo ezali ko tambola la bato ba la identité ya mabe. Alors nzamba lobi boye. Oyo yaki liboso ezali nde mabe metango ngala zo ya mutu ya mibale na yenda molimo oyo epemami na bombo ipola bikisa peuple congolais yango moni réunion to uta ekosala ba peuple congolais ta ebelemi ngonga ebelemi na banzi bilo mo bomoni ya suko nde bakangi marché central on ne pouvait pas faire ça na mboko batu ba souffrir plus de combien de millions qui chassent à Mobimba ezali à la marché central mais un président de la République qui est corrompu a bengi ministre de l'intérieur bakei bakutani na ngobila qui nous qui a bomba de kolabisa banunu bato banunu ba qui peut la réunion na ya consultation ba sengi ke ba sambisa ye un assassin bilo bozo soyer boche na place pour tuer encore le peuple congolais et ba yokeli ba komisa to bakangi zandu et Denis Sassou le Kalabutu pour le recours sa peuple que bokanga zandu te toi qui es rwandaise au la poste la congolaise yoza rwandaise ozali pion oyo batinda yo po ya ko détruire ba congolais yo le kala sali sambla bokanga zandu te na même butola bakangi zandu siko toza wapi et puis les hommes la batu mususu bazala bake papa ngobila yokela bisoma ngobila par rapport à quoi ça devoir na yo yako yokolo ma ndenge nini bazui ba mabele ba yako boke bilo la zandu ezandu ekangami mais biso to akila wala nde soulèvement populaire makasi wana nde sali su moko eloko o poto bimasiko to bengala bango bien mais peuple congolais vandi la yo ba pimelio kwanga ba pimelio fufu ozozela Martin Fayulu ya te ozamayele te qu'est-ce que Martin Fayulu n'a pas dit Martin Fayulu alobi na sala mandoki ya kopesa bilote bino nde mandoki ya liboso parce que pouvoir ezakala bino surtout to lobi siko to bimala balabala bele bakoboya mais sikoyo okolinga babanda konyokola oti mukoloni lelo tozozanga lotiliki soki latangelo mbongo ebima mpo la courant okolela lelo covid-19 ekomi cop po okelo sala test refout à $45 mbongo wala ezokende wapi
ba 45 dollars wala zokende wapi mbongo wana tango bazozwa yango baosala nango nini mpo baklasse ekangami bazofuta batu te zandu mpe yango na bakangi donc balingi bakomisa biso bakuluna badelinka bavagabond oyo bango bazali parce que rwandais atangi te batindela biso mwana bitinda chauffeur a defao aye awa aye koli la kiti ya bokonzi bapesi ye bato mayele nyonso akomisi bango lelo bamarche pied na ye bazoba Denis akei Rwanda ayeli biso plus de 400 bana tia bango la Congo central oyo batangaka mpona lobi baya kokonza lisusu bakongolais sikoyo yo congolais ntango ozoyoka biloko wana eloko nini ezosalaka yo ntango yo olalaka mopanzi nini être comme Daniel ntango abandaki kobondela akataki 21 jours yo kata combien de jours pour la libération mboka lao yo moko na ndenge ozali awa nakotikela bilo question oyo nakoya kozwa réponse mokolo akoya Daniel priait Dieu pendant 21 jours amoni ke lipamboli na ngai le comité alembaki te abitela tourner face mosusu peut-être kotonda koyokela nga etango atourne kaka babeleli nzambe bamoko abi non j'ai déjà donné à Daniel abandaki kosenga nga Archange Michael kitala kotala eloko ni ekangi Daniel nga azosenga nga lisu pourquoi aya bakuti Satan a déjà kangaki lipamboli na ye notre Satan c'est Félix il est connu de tout le monde c'est quoi on est connu que ça n'a pas de publicité notre Satan c'est lui parce que Andima a trahi son propre frère mais c'est difficile parce que balobi église et ça le milieu du village église nem déjà ko pesa biso bo solo mais ceux qui la église bo kabanye koti siko ko ebisanga mboka ona ko pe mandenge en tout cas yango nazali ko ebisa peuple congolais mabele na biso oyo avant natalisa bino ndenge nini tokosalela yango nalingi toyemba lo nzembo moko elezaka adoration na nga yango nekoma prière na nga quand je prie mon Dieu natalisaki nzembo oyo mabele ya bakoko fayulu alobi bokosalela kote bandeko na ngai la fin de toute chose est arrivée sombele suka bisanga ekomi balinga te babaluka basala nini Félix doit quitter Kabila doit quitter et système Kabila ezolongola mboka na biso moko tosinye yango parce que ezali mboka na ngai nayebisi bango ke trop c'est trop on a assez d'iré la kati ya souffrance oyo ndenge nzambe alobaki na bana Israël vous avez assez d'iré sur cette montagne maintenant tournez vers le nord tobandi kokende vers la conquête de la République démocratique du Congo tozali kokota l'institution la NT mais tozali koloba par rapport à droit la biso pe Dieu n'est pas contre parce que c'est la Bible soko tangi livre à Josué okomona makambo la zoyebisa yo nzambe alobi na bango boumeli na ngomba oyo bo tourner maintenant vers le nord bo kende ko la conquête pour bo récupérer mboka la bino on a tiré bino terre promise siko tangu toza ko kende bitumba ezali toko sa rappela ba ai oyo batekaka bato lokola ba Félix tribu ole ko sanga te ekozala mais toko lapide bango parce que tango ba trahizaki bana Israël po bakwesa biso la Rwanda
bakoteli ba Félix bakoteli tribu moko ya biso oyo eza tribu ya Juda toko exterminer bango selon la parole de Dieu à moins qu'il y ait la repentance. C'est pas moi, c'est la Bible. Yango tozolo babonde kolanga mabele na biso oyo mabele na biso oyo ndekolanga ndenge oza wana mama nanga soki kutu nzambe alobaki bolapide tribu d'Israël yo kobomba tribu ndeli yo leki nzambe la valeur tribu asali mabe eza tribu na libunga. Judas c'est la gloire de Dieu. Judas azalaki gloire azalaki Judas te botanga la Bible bien. Yesu est le lion de la tribu du Judas. Judas c'est la gloire de Dieu. Mais tant que Judas likolo ya parfum likolo ya maponami ayokeli ndekole mutema likunya yo simbaka mbongo ebele okola déjà la vie ya bien babuta fani so la bapoto la bandako. Mais comment yokeli ka mutu mutema likunya po kaka comme président de la République a sauvé peuple là yo. Tu es tribu de Judas sort na oyo moko koyeba. Et puis Judas sala nini akufa lokola petelo te yango tozala baba petelo bazali bazonga mais ba Judas bakomi koma bango moko parce que pa nzambe bazalaka te pa bato pe bazalaka te mabele oyo ndekolanga ezali force ya yolanga ezali délivrance ya yolanga zwaka mabele na yo otambola kalango mava kotambola lango osakaka olobi nzambe yo muto pesa biso Congo. Je n'ai pas demandé d'être congolais. Na tous les 4 quoi telemi ozali kosala la cérémonie ya mabele na parce que tozo kele tumba okomi ya ba yoma kosoko za guerrier okomi ya ba yoma kosoko za guerrière okomi ya ba yoma ko tangu sonete ko salama soko ko bima soko sala ngo malamu nzamba ko la place ko telema parce que tangu tozo kele ko bunda c'est pas tout le monde a ko bima la champ de bataille ba misu ba ko tika la pour la prière misu ba ko renforcer biso la mai na bambongo la bango misu ba ko zala mayele la bango pour la repesa biso plan et misu ba ko bima et ça le livre Gédéon Gédéon tangu baso kele ko libérer Israël abanga ki batulo so ba kende mais nzamba la bité faut ça l'élection chama iba ba ko lécher le ko la bambwa bango nda okela bango alors na kati exercice o mutako sa lwango asate yo moko ozwi mabele na yo tidi ozwi nzambe la yo papa ta la souffrance oyo moko mona ka obi yango mutako la so faire ma prière te oyo moko santaka la nzoto la yo oyo moko so tala bala nande bazonyo koma oyo tala mabale kufa futela kanda kute ozo tala ke tozala minéraux bela batu ba osaka nango bazo sala ba téléphone matière ezali awa bazo sala ba batterie ya mituka ezali awa balingi ba industrialiser ba mboka la bango bakambo ezali awa mais yo moko ndenge ozala ta téléphone biko sala yango te ça ba tous biso ba minéraux la biso na yebi yango nous avons 63 minéraux ezo bima mususu na la samona yango o cobalt o coltan o manganèse o cuivre o boy na mona yango to kakala sango kaka sango oke biloko la biso minene lelo baza ko industrialiser Europe bobimba donc mona basali biso manifestation ya Covid-19 po ba koma ko guider biso po bazo biloko la biso c'est pour exterminer race Congo mabele onde kolanga eza puissance yango nde tangu tokelango toala minduki ebundela biso te c'est notre terre nde ko bundela biso mabele la biso nde kolongisa biso toza ko bundela makila rapport maping tozo bundela mabele la biso. Ce sont nos frères au Baboma. Pendant que la biso baso continue ko kufa la est. Viole ko sakala te, makama be ko sakala te alors biso to ko tele misango. Tango zo so mabele la yo. Oko bonde la selo yo. Ndambu sala ka effort tambola lango la poche. Potika yango bisika mususu te. Soki pe molimo tindi yo. Okoki pe ko chaka mabele ndambu. Ozo sukwa lango nzoto la ozo senga force. Ozo ko invoquer ba ancêtre la yo. Baya bandekolo oyo bakufa na cause juste ya bitumba baya ndekolanga parce qu'on sait jamais jour oyo bayaka ko libérer mboka la biso Congo la bakoko la biso bakangaka ba leader politique nyonso bokeba pe ko kozonga ka bongo bakangeli biso ba leader politique biso totikali bana la bana mais tant que totikali bana bana baza bien formé ba okele bunde tumba parce que indépendance ya mboka bakangaka Lumumba bakangi bango ba empêcher Kasavubu et ce sont les peuples de ba libérer mboka. Alors déjà il faut ça l'esprit wana ya kozala guerrier oyo bakakengoke kobelema kalate a mama kama mike ko sala maloko ya entraînement pour balaction que tokomi prêt mais yo ozali guerrier ko ninga lote landaka molimo na yo ndenge ezo tinda yo
yango wana ezo kosenga ndeko langa ntango biso toza kobondela retour wana bino pe oyo lobi ngala aza na susi na bundela mboka langa longwa nanu kati na makambo ebele. Psaume 51 sala musala nango la nzoto la biso repentance parce que c'est la guerre ndeko langa soki nzambe asoutenir Congo te personne akoyede biso po tosala makambo oyo tosala lokola nzambe aza kati ya Congo pa lobi na biso ke ngonge belemi ke bana ya Congo bazwa indépendance tozala libre politiquement économiquement tolia minéraux la biso toteka yango biso moko alors qu'on néglige eloko moko te oyo bakoya koya biso ndeko langa c'est notre terre tozotambola nango partout tokozala po yango nde force na biso koko na yo ayaka na mabele ndambo eza royaume Congo koko na ngai ayaka nango yayo kuna yaki nango yayo kuna yaki nango eza ya mutu moko te yango aboli Félix eza koéchouer parce que alingi tribu luba ya ye moko e bénéficier e mukongo azala te batu bazala te aboyi koransable bango yango mpona lelo akoboma okoya bapende nini okomisala matema se bakokoki yango okoyebisa congolais zalaka na mabele na yo tambola yo moko te bokolosala basekulelo Lokola bachikata, lokola bagende,